yango bino visa ti sikoyo bozokoka kozwa te ndenge nini. Comment bozomona yango impossible? Comment bozomona yango lokuta? Oh, donc bato bozomona même o bakangami na frontière d'après bino bakotaki na mai, bakotaki na nzela makolo, bakotaki na dingi, bozolanda ata ba info te, na kanisa na info moko te, balobi bato wana bakotaki na dingi, na information moko te, balobi bato wana bayaki na makolo. Na ba chaîne nyonso Europe na Amérique bazoloba ba facilité bango ba visa ya court terme. Bazo facilité, bazo pesa mbata na ndenga kosakana te. Ata bandeko na biso oyo, ba jeune homme oyo, bakoti na nini? Welcome to Belarus, guys. Hi. Belarus is good. Na dingi, bozomona bango na bilongi ya dingi. Oh, bozelana. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko oyo alingine koya te eza mabe te, mboka wana eza mboka na biso, eza na besoin ya bato. Tala neti bandeko na biso kuna na mboka balingi bavanda na bango na mboka, pamba te bakozwa misala na bango ya kopusa ba camion ya minene, ba transport ya ba province, yango bakena auto école. Embrayage, accélérateur, première, embrayage, accélérateur, deuxième, embrayage, accélérateur, troisième, embrayage, accélérateur, quatrième, embrayage. Alors, bino pe, soki bolingi botikala, pona, bokota no école, tobosala eloko nini na kitoko, tobosala politique, problème ezate. Mais ezate, bokende lobaka ke, eza pasi pona kozwa mbata, tozo kokozwa mbata te, ambassade eza kaka na Sudaf, eza kaka na Kenya, eza kaka na Egypte, eza kaka na Nigeria. Ba oyo bakoti bawuti Afrique. Na mboka na bango consul ezate, ambassade pe ezate. Salut, ici Audrey Jarod, depuis la Biélorussie. Je suis présentement dans mon groupe Class Dance Studio Biélorussie. Pour tous ceux qui veulent étudier, pour tous ceux qui veulent s'inscrire dans quelle que soit la filière, ne vous inquiétez pas, il y en a ici. Et je vous exhorte à pouvoir faire confiance au cabinet C Consulting Agency pour votre voyage en Biélorussie pour venir étudier. N'hésitez pas, c'est l'opportunité à tous les bacheliers. Je vous exhorte. Faites confiance au cabinet C Consulting Agency depuis la Biélorussie.
Big up. Mais baye. Oyo kutu baye kotanga. Baye na moins. Voire même na se ya $1000. Pe bakofuta école te. Bakotanga ofele. Bakolala ofele. Babandolia ofele. Au contraire, babando pesa bango l'argent de poche. Babando pesa bango mbongo. Alors bandeko. D'après bino, bozo monangoni. Impossible. Miracle. Incroyable. Ou bien bomoni babombi loko moko ya mabe. Ndengana te. Me bamindele awa biso na Schengen. Mutu moko te azomonango eloka mabe. Au contraire, biso awa na Schengen bazomona mboka wana bakomi kowela intérêt na bango. Intérêt national na intérêt international. International bazana besoin ya bateau pe bazali ba international. Bazana posa langue na bango ekota partout. Bandeko, tangu bakangaki bandeko ya basi ya ba chinoise. Oyo azalaki wana ko interpréter na justice. Azali congolais te. Alors langue na bango esakuna. Mutu wana asalaka kaka na justice te. Mais mutu wana ba chinois bamonaki neti diamant. Bandeko, nayebisa bino likambo moko. Na ngolako biso tango tozalaki wana tango bakala. Bandeko, soki oza na n'importe quelle province, ozala na sud, ozala na nord, ozala na zamba, soki avion ekiti bazokumbango na baris to hélicoptère. Soko pesi kaka mbote na munoko na bango, olobi nazokende kwando kubango. Bakolobano tokomema yo. Bakomema yo sanke batuno soki nini. Bayebi kaka osano pe na mundoki te. Soki poza na marchandise no batali bamemeli yo. Okoti oye. Nakanisa soko tuni batu mingi. O batanga na risi n'epoque wana. Bakolobano papa robo akosite. Koloba munoko wana okutani na mukolo mboka wana. Po bango mutu bazalaki ba soda ebele na kati Angola. Donc soko lobi loko akozwa ndeko na ndenga kosakana te. Tango pozo kita na avion na bango ba pesho ba cadeau. Même okutani na nzela boko solola cadeau. Pona langi kaka otanga pa na bango. Bozo comprendre. Et puis soki lelo relation evanda parce que batu mingi batangi na mboka wana. Na risi na kiba. Alors mboka oyo ezopia bino bambata bango pe bazala kaka baris. Bakabwana kaka na ndenge boyebi makambo ndenge leka. Alors bazana besoin ya batu. Bazana besoin batu kaka te bo dosula bo kende kotoy. Ba mikolo olingo kende na okay. Mwana muke olingo kende na pe okay. Mais bango bazana ba ONG na bango. Na bandeli bien ba ONG na bango. Na bandeli lisusu ba ONG na bango. Ba koki même ko aider yo à partir aux akara kuna en Afrique. Il s'agit au solo lina bango oza penza na posa oya kotanga o nazolo basiko na bana ba jeune o bazana se ya 30 ans. Donc to tchaka ka suka 30 ans. Po awa na poto même ozana 30 ans okoko ya kotanga ba yebi. Voire même 35 ans.
Mais ba oyo bazana se il y a 30 ans suka 30 ans ba koki même ko traiter la ka banda kuna so qui pose chance ba sombeli ona ticket ngate muna lobiango bango moko ba tiango wana bango moko ba komiango partout bango moko bazo laksango tina ba télévision na ba eza likamba ko bomba mate mokili mobimba eyebi kaka bino ba communautaire bato botonda mayele bakolo français alors bino bozo monango incroyable impossible surtout lokola mutazo lobelango papa moko ya zoba zoba pe ya lokuta te aza reconnu vrai zoba bemisho asalaka ya buzoba otali kaka mutu na ye zoba obakisha kokozala même tsor ndenge bobengaka nga alors bandeko bino na mayele na bino na kimosantu oyo soi-disant boza nango biso bantsor c'est bien bovanda na kimia na bino botanga na boto ekole na bino bekole mpe ya kotangisa eza nango ebele nalandaka quelle boule azolakisa bekole ebele voire même na mboka oyoyo ya président de la république village na bango namonaki bekole ya kitoko bekole moko bien la oyo soki ozotanga en tout cas atoboya kosokola soki mbula ebeti okosokola kitoko. Bonsoir House. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va très bien. T'es bien arrivé? Oui, très bien, par la santé. Bon, qu'est-ce que tu peux conseiller aux autres en fait? Soyez pas découragés. En tout cas, pour les démarches pour la Biélorussie, c'est de l'histoire vraie. Et voilà, je suis là. Donc, bienvenue en Biélorussie. Merci. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya komba, congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne na biso kitoko, ya boss na biso JP Kiama, ta aye boss de boss, ya nyama ya danger, donc bakisa mtalongo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.